tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya Anise edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Paris. Edino photo image Sarah Edino image Maison Race de Becker Ambara Kousiama. Alors Lingo Saba mariage là. Bonsoir, bonsoir bana membre tout, bonsoir internaute tout, il y a www.panzasangokongo.com. Bonsoir, en collaboration toujours avec ML Congo News. Na minute boetoza awa na matanga ya papa ya Koffi Olomide le DJ Quadra Koraman que son âme repose en paix, c'est notre papa. Donc balobi Paris mon mimbaza ya kolela bazole la vie na biso la papa na biso koko ya bana ebele na part ya panzasango.com accompagné toujours en collaboration ML Congo News. Vraiment te souhaiter ma condoléance na Libota Mobimba. Merci beaucoup parce que tu as soutenir na modèle na biso. Blabla ya bliancé pembe na pembe ne boyebi tout le monde quoi. Voilà, toujours naza toujours à la pointe. Naza toujours à la pointe pour nos solo là. Vraiment merci beaucoup na bana tout. Babi Paris mon metondi les Kardashian de Paris Bazawa. Mimi Tchege Bazaliawa, Mami aussi à Sasazali. Donc tout le monde baza vraiment c'est bon quoi. Tout le monde est dans les bons. To bandi ko tourner comme micro baladeur na biso. To comme il pas passer na biso basala na bango bazala toujours. Baye ko soutenir les vieux na biso les DJ Quadra Koraman baye ko soutenir yé na par rapport à perte c'est papa na papa na yé donc tozana ma pépé à Kuji na maman Christiane à Kwaza. Bonsoir ma pépé. Metinanga ezande yo. Omani yo, on peut sa réponse. Na bien la réponse na bateau tout. Mais peut-être aller au Sam Salo. Nandimi yo. Tangai yana yo, maman na yo. Na se belé pour na yo. Bébé à coup. Tous allez pas papa. Oh ya bon tu me sois coup. Yo mo yebi. Quand la tezanga. Ali présidente à quand la tezanga. Ah, secrétaire Nangai. Regardez la tezanga. Oba Nangai. Bangoso. Baba Nangai. Mais le long de Tokutani, tu la papa. To bandi. To cimetière. To la salle. Pour partager mawa. Merci beaucoup ma pépé à Kouji. Okolobela, DJ Quadra Koraman. Okolobela nini na shop na zulu pour la lelo. Côté ni le côté na yepo na bande kone batana na yango. On va faire des papa batana maman ni. Okolobela bango ni kota mobimba. Na le mobimba mobimba. Toyokana, tozala bien. Tozana soutien. To soutenir entre biso. Ah, soutien entre biso. Yango na lobby. Merci beaucoup ma pépé à Kouji continue ma Christiane à Kwaza. Babi la grande dame. Bonsoir ma Christiane. Bonjour et puis Okolobela likota oyo bauti kokulisa papa na bango nini. Sachez que les DJ Quadra Koraman aza mutu na oyo ya kati. Olobela nini na mokuma oyo papa na bango atikeli. Toyebi se Koffi na mosika o manke biso. Na biso tozali
botika biso tozalaka na matanga ti cimetière église ti lelo toyela sale tokotika toyoza ya biso papa akwepa aza papa ya biso osi courage place oyali courage yeba ata na mosika toza mpo na yo totika yo te mama miasa baleki tu balie barita bashina bamama rifa batutu roba bato bauti basimoko bato bauti londres bato bauti paris bisika bana paris kofi zala courage ya joni kobino tuba na courage paris ya musika mais tozali sala lokola yo ozali tosali lokola yo ozali quartier la te betiti na suka. Merci beaucoup na ma Christiane Akwasa balobi micro babi les grands journalistes accompagnés na mwasi na ye babi mère appelé azawa a dit londolé les grands journalistes bonsoir. Bonsoir Blablon. Ya dit elo nino lobela ndeko na yo le DJ Quadra Koraman par rapport ya suite ya perte ya papa na bango négatif biso na mokili. Je présente mes condoléances pour cette tristesse, ma condolence la biso surtout parce que papa Charles aza papa na biso on a papa na biso c'est biso ko balingala façon le lenga ya motilo nino ya boye père on mutala kisa biso tozolela bien en tout cas tozona passe mais bon bien que mais biso dotikali bien. OK, merci beaucoup Yadi hein, merci beaucoup. Tozo continuer toujours, tozo continuer babi parier za kotonda.
Osako, enchanté de vous voir. Moi c'est que Toko, Maman Rifana Londres. Osako blindé, champagne, Azaliawa. Osako blindé, champagne. Désolé là. McDonald's, oh, Dylan Mbomboy. Moto, Nyagase. Adi London célèbre Yarolobana. Tout Roma, London. Il faut dire que les journalistes sont basés à Bala. Boya, Grasse Bizi, Blanc, Mathieu donc ma cassé mon frère. Aux gens attendent à l'aéroport. La journée c'est Boya, toi tu présentes la condolence de Bisso. Il y a blanc. Ouais, et dis le match à ça. Alors voilà, Bissoyo, Papa Gisango, Bissopé, tu as accompagné Papa Nabiso, Papa Charlotte, tu as accompagné Yaro Monito et Awa. Merci vraiment à la Blanca, merci beaucoup. Et la partie pour soutenir la marque de reconnaissance. Pour dire on a soit du chocolat, je pense qu'il y a encore comment. Et là on se refait ça pour le milieu et ça on est là. Et la marque de repas, merci. Maman a mis vraiment de la loi qui est évangélisée, on va passer là, il va faire sur ma place. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. La Sandra Gaza dit bien à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Babi Véro Mango et Files Mango et Baza la Sima. Balobi Cyril qui n'a la Sima. Balobi vraiment merci na Belichou. Et Belichou. Babi les Kardashians de Paris, tout le monde est d'accord quoi. Blabla la Beyoncé, Pembe na Pembe. Mes condoléances à toute la famille de DJ. Point rapport à Man et Sandra Gaza dit. Merci beaucoup.
toza boye toza en plein matanga ya papa ya Kofi Olomide quoi d'accord Aman papa ya bana donc toya ko la papa la biso toza pela monsieur le maire Gunther Sukambu voilà bon il va moka moke na sepeli trop baser tout neti toana basi sina batutu baye makambo leki kitoko bien donc makambo ekomi kaka donc yo alampe bisope makambo leki nango bien ok ah donc c'est bon musique et betami makambo tout toana e merci beaucoup ok allez voilà bonsoir Sandra Kazadi bonsoir merci pour l'invitation na yo na compte ya bien na yo le DJ Quadra Koraman yo moza pire petit na ipena ya kati olobela ye nini par rapport ya perte ndenge papa atiki biso conseil nini oloba nini na kati ya famille na olobele zanzela biso nyonso azalaka na courage nde biso nyonso tozo tenir merci beaucoup Boboni Sandra Kazadi le vieux Quadra Koraman petit nous azala toujours pas stop bisengo ba vrai petit bango yeyo quoi Sandra Kazadi faut umela Boboni yo moko accompagner na Mimi Chikeva babi Mimi Chikeva zawa aye kolele longo na Sandra Kazadi pour na perte papa na biso bonsoir Mimi bonsoir olobi nini pour na vie na le DJ Quadra Koraman azana biso te c'est na Quadra courage à trop yebi ka petit na o ya kati donc fallait ka na zala yo yebi baya baleka menga na zalaka petit na yo Mimi Chikeva yo yebi donc voilà quoi ça va courage à trop viens là la vie continue voilà merci beaucoup mon sexy boy quoi la vie continue voilà merci beaucoup Mimi Chikeva tozo continuer merci na kutani na concert na ngai Bibish Kapika balobi chroniqueur SP aye kolela pe le DJ papa et DJ Quadra Koraman bonsoir ma chérie bonsoir ma belle bienvenue pour poser collègue Lokwanga tosala musala moko invitation na yo na le pa ya Sandra Kazadi na vient na biso tout roba to kolela papa na biso akufi olobela nini na vient na DJ Quadra Koraman ba courage belé kaka mais c'est ça condoléances na yemoko le Quadra Koraman donc courage kaka to tiki était to kolela na elongo la grande dame merci la grande dame Bibish Kapika merci beaucoup merci. Bonsoir, toujours continuer toujours dans le cadre de la papa Nabiso. Ndatiki biso vraiment. Merci toujours kutana baya mande basa na biso bazalia. Bonsoir. Oh le bela mutu na onini. Alors le béate moi moni toza la mawana biso tozole la papa. Donc et voilà quoi. Ye mukolo na ye ko kingonga na ye. Ezanze na biso nyonso. Et ngabe mukolo rokoka et rozalaka boye. Oya ye pe donc c'est comme tout le monde quoi. Eza bongo et rozala bongo et rotika la bongo. On peut pas changer ça. Donc et voilà. Merci beaucoup toutes mes condoléances. Merci. Voilà, merci. Ok. Mon micro baladeur on a pu faire 3w.congo.com. Voilà, il y a mon dino image. Batunion, ça va faire Nyon à Paris. Ça va faire tout à Paris, bâton une minute. On a collé la papa, il y a DJ Quadra Koraman, papa Kofi Olomide. Il y a un zone qui toujours dans micro baladeur. Bonsoir Nikens Bayaka. Bonsoir Nikens. Bonsoir. On l'appelle la Vienne à Onini, le DJ Quadra Koraman pour la perte à papa na bango. Abi, là on a remarqué mon pao nanga. Viens là mon pao. Et puis viens. Tu le lis papa. Tu le barres tous ensemble. Nous on toujours. Fais tu m'appelles sa invitation. Mais. Petit catalogue. Oh moi j'ai un musicien. Oh moi j'ai fait un papa. Dans les boîtes toujours n'appelle Mimi Kokala Mbote Belé. Mimi, peut-être pas Mbote Belé. Bisous Mimi Kokala. Ok, merci beaucoup. Merci Nikens. Merci. Nous allons continuer toujours. Na Lolo, Loris la Congolaise à Beckham. Loris la Congolaise. Bonsoir Lolo. Je suis fatigué depuis le matin. Et dis une image. Le
mère na ngai papa na ngai akufi et puis le grand mopao a perdu papa na ye. Moi je suis le produit de papa Wemba Bosi Bosiana Kofi Olomide Ewenge Musika Blabla Oumela Nalabitro Edino Image Oumela. Merci beaucoup Malolo Babi Loris la Congoli Abeka, merci beaucoup. Babi Tokuta na makili ba champion. Vero Mangoy Babi makili ba champion. Moi ça bata filet Mangoy. Bonsoir ma Vero. Bonsoir petit Nanga Blabla la Beyoncé le Congo Oumela. OK. Merci ma Vero. Olobela bien le DJ quoi d'accord Nini par rapport il y a problème on est papa c'est tout. Mais condoléances si fait la Mopao. Kofi Olomide Oumela kaka. Yo yebi ba petit na latino. Vero Mangoy makila ba champion Babi Oumela. Kofi Olomide Oumela. Papa Koli ya makambu. Nzela na biso nyonso. Mes condoléances na Mopao ndete. Na Mopao te. Merci beaucoup. Azara Vero Mangoy fa Oumela. Merci beaucoup makila ba champion Vero Mangoy, merci beaucoup. Merci. Maintenant, tu n'es pas la matin de Rolanga Rambo, Naza Fré n'est propre. Tu connais Sika Moko, Nago Tigay Nenguanate, Kofi Olomide. Aïdangaï, ta maman n'a Koufaki, à sa participation, moi, à ma casse. Yawanga il est là fona si c'est Nasuka. Il faut que vivre ma camboyo, oui va passer l'ango, oui va passer l'ango. Tellement vivre ma camboyo et passer l'ango. Papa là-haut, BG Bilao. Mon ami, na pesio courage et la facilité. N'a eu pas problème moyo, Kofi Olomide n'a eu pas problème moyo, mais ça l'a fort. La musique et ça la rapace. Mais tu as des frères en esprit. Tous allez qui ont un petit Robert, Adélie, Eddie, Petit Serita, Baronio, sa famille, mon besoin de m'envoyer ensemble. Quand on a soutenu tous allés à Tobosani, on était tous ensemble avec toi. D'après oui, tu as eu un auto les gars si rasigoyo. Ça m'a pas mon petit langa. Il y a un langa Kofi Olomide, amen. Merci beaucoup, merci. Papi, toujours continuer. Voilà. D'ailleurs, vu que le vieux quoi d'accord à Manazar, c'est pas un monnaie oasis beauté naturelle. Les Kamamounè n'est quoi les bisous, toi il m'a Kamoumi parlé oasis. Mi parlé à Minene. Il y a bien un bisou, papa Wemba a dit bisou. Et en même temps, c'est là mon papa il a dit quoi d'accord à Man. Au Kolobela et Nini. Il y a les bossons, on peut ça, nous souhaité mes condoléances, la famille biologique. Il y a quoi d'accord à Man, mon père, mon konzi, papa Yabana. Oh, a Koufi Aza Moutumunene, Aza papa la biso, papa Gwepa Aza papa la biso. Mais, blanc, coca ta place au thé. Et ça linga passe, que papa Koufi, mon père Azate. Na 5 karake bana basi on va ça que basala que bakangisa mon pao ka viola ki bango ngala za prête à témoigner que eza lokuta eza lokuta mukolo on va convoquer mon pao ça ne concerne que moi na koya na tribunal et je vais dire que aux hommes même bango poto n'avion wana ba papa na bango bandeko na bango bazo fout avion. Lelo papa là na mabele mo pa oyete papa place à Kei abaluke la bafi wana ba mona bola moté mo pa ba mona bola moté mais bafi wana en tout cas bino bo penga kana mais na ko dénoncer bino dans l'état français que boza ba minorité ben problème ezate nzamba pambola bino mo pa quoi d'accord à Man tozaliawa mama lia toza maman abiso. Un gros bisou na maman Lia. Maman abiso ebike biso toza bana na yo. Maman mi, ba courage belé. Courage belé. Toko kende na ngoti na kisasa. Tosuki awate. OK, merci. Merci.
Merci beaucoup Aziz Beauté Naturelle. Alélie vient naïe quoi. Alélie vient naïe, merci beaucoup. Merci. Blanc. Bonsoir. Moi quelques mots, un petit mot quand même. Il y a condoléances pour la vie naïo. Yo za petite sœur na boye bana déjà bana kala donc présence nous à Paris. Moi quelques mots pour Oui, mes condoléances la famille Mobimba quartier latin, la famille Mobimba ya papa Gwepa, toi kana mawa maweza mingi, wala za papa la biso, totika la kobosa la kaye jamais. Merci beaucoup, merci Fifi, hein? Merci pour ta présence. Merci. Viens en Ngado à Congo. Tozo continuer, Miko Balader réseau continue toujours. Na viens à pseudo à Congo Azawa. Un petit mot quand même pour na Mutunayo le DJ Quadra Koraman. En tout cas, tant que tu es vraiment ils pour na mawa ya papa Charles Kofi. Moi papa Charles a papa ya Kofi. Mais pour nanga a comment que le ami nanga puisque on se donc tu vas le bana tout. Donc on va faire un solo tout donc tout quoi même ba intimité na yé tout ce solo là azaki pour nanga ami mais papa ya patron nanga. Donc les lots accueilli ils a mawa ils a perte monene pour la famille yakbe pas mais na yebi que Nzambe akoyama molimo na ye aza papa asali abimisi lelo bana basali misala ya minene oyo mona mukili. Donc je pense qu'il y a quelques problèmes à Boboto quoi. Nzambe aza molimo na ye voilà, merci. Il y a la grande famille de DJ Quadra Koraman, le Kofi Olomide. Vraiment tokuta na mwana ntuka na bango quoi. Allo belaya na ye, c'est vrai qu'il a se retrouvé à Paris. A quoi aider pour rekunda papa tout ça. Mais na Kinshasa bango pe kuna bazo panza en même temps. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi pour na perte ya papa ninga tiki biso. Bon, tu regretté ma casse, ngana koko donc accueilli à Tikibiso, appelé mamalamu, nzamba zomoli monae. Nakini pele kabia biso appelé kibia. Passe na mutema. Merci beaucoup, toutes nos condoléances de la part à www.panzasangoakongo.com. Dans mon petit sœur, on a bino blanc la Beyoncé toujours. Émission Nangeza qui fait quoi hein? Donc les autres il y a Mikolo, Bana, voilà quoi, Bakoko. Merci pour tout et mes condoléances à toute la famille. Merci. Merci. Ma chérie, bonsoir. Bonsoir Yaya. Un petit mot hein. Il y a Bino Moko. Pepo na batunyo so ba ko soutenir Bino. Bon, on appelle si merci na batunyo so balandi biso, ba yo le biso koko na biso. Donc merci à toi na batunyo so. Donc le bébé les ati. Merci toutes nos condoléances. Papa, bonsoir. Bonsoir maman. Un petit mot pour Nabato pour soutenir Bino et puis Bao Bazota Abiso na Kinshasa. Bon, je sais pas. Dans la trop à Olobate, moi je m'appelle Sakem Fumo. Naïko soutenir famille à Gwepa. Baza quartier Nangai. Moi je m'appelle Sakem Fumo. Le Vérambo, c'est mon grand frère. Merci beaucoup, merci. Nanenga pour accepter Bisso na salle, merci pour l'invitation, merci pour tout. Merci. Bivaraï, bonsoir. Bonsoir maman. Un petit mot pour Navien Nayo, le DJ Quadra Koraman, la suite à perte ya papa na bango. Vraiment, mon isogi au père de papa et ça va pas si mingi parce que au comme orphelin quoi. Au comme orphelin. Donc on appelle na perda papa o yangai et ça n'a pas si mingi na mutema quoi. Donc mingi olobate na présenter ba condoléances na ngai na grand frère grand mopao ay ba petit ba koto ataza musika mais to lingara tous les jours quoi. Ndenge linga biso ndenge biso pe to linga quoi. Donc yango to assister. Merci beaucoup Bivaraï, merci. De la part il y a DJ Quadra Koraman, merci beaucoup. Merci Micro Balader, Tozo continue toujours en tourne. Tozo tourne toujours, merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Un petit mot pour na vie na yo nenga zole la papa na bango malgré toi ça na bisoté mais biso bozala kiawa. Un petit mot de réconfort s'il vous plaît. En tout cas vraiment merci pour mon papa, mes condoléances place à Zali. En tout cas vraiment Paris et Leli papa. Aza papa na moto papa na biso nyonso. Viens na biso nyonso to Leli vraiment papa na l'honneur to bini to yembi to danser to meli to le vraiment la Kinshasa pe na bi ke baza au sala pareil
Vraiment merci à trop. Vraiment mon papa, on a sali pour na papa vraiment reconnaître que papa Zali na oh non ça sali vraiment la musique. Donc on appelle ça toujours vieux courage vraiment et ça on makambu. Il est pas ça la jeunesse au tika bana okende donc vieux ça génération par génération. Papa Sali comme na âge est-ce que biso to comme na âge papa va commis. Voilà c'est ça. Vraiment merci donc soirée l'équipe bien bandu le bet batutu ba betindu les donc se peli. Merci beaucoup. Bonsoir papa, un petit mot. Bonsoir maman. Nae pour na ko kosenga condoléance c'est pas mon pao. Naebi eta na kena na kin na ko da toujours concert à mon pao. Kombo na yo papa. Comme on a dit coco. OK. Naoka que papa mon pao kufi malgré ba kuni mardi malgré ba boulot na sali tout na oti mosala na kena ndako na laver muke yango na partager douleur. OK, merci beaucoup viens na biso di coco, merci beaucoup. Tozo continuer. Balobi. Bonsoir maman ngai. Un petit mot s'il vous plaît et puis moi présentation de ma oyo ba yebiote. D'accord, ngai Branco Hélène. Na petit à Kofi Olomide. Na yeto kabla pasi ya papa donc on est ensemble. Eza pasi ya biso surtout ba na lemba. To la pasi ya trop kolega kutu ba zone mususu. Donc pasi yango mo ekuto le bezate po pasi ya zango biso pe to anongo to kabla pasi sika moko. Non, parce que Aza makasi, Aza très fort. À moi, mobile, nana minga olobate, donc bah courage à trop. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Un petit mot, hein, s'il vous plaît. Ok. Ngai Marie-Paul Lumbu. Tokolina ba Kofi, bengaza camarade Rita. Tovani pe ville moko awa na poto. Malade ya papa pe na la papa de temps en temps. Jusqu'à ce que par Koufaki yango to yepe cimetière to balaki une église tina salle na pesi le bota mobimba kuna na kisasa mbote famille na ngai pe lokola nzamba batela Kofi maman aza fatigué donc basala ke baza la pembe na maman po ezali ka mukete o ezubango liwa eza pona mutu nyonso mais nzamba batela vraiment abatela na kombo na Yesu merci amen. Merci beaucoup. Balobi tozo continuer délégation à Bruxelles. Délégation à Bruxelles, baye kolela papa, délégation à Bruxelles. Baye kolela le DJ papa et à DJ Quadra Koraman. Bonsoir. Bonsoir, moi la moutete la Kema Fumbe. Amen papa. Moi un mot pour na vie na yo le DJ Quadra Koraman na suite ne papa tiki biso hein na mokili to kundi lelo. Un petit mot de réconfort na famille s'il vous plaît. Bon, étant que ministre d'État, gouvernement vintage, ça va même à papa français, papa na Maëlys et Maëva. Na ma tanga, étant que papa na biso ya quartier. Au via pas père na biso ya quartier ya Lemba. Ponga na moi na Lemba. Alors papa na biso ya Lemba. Na ma tanga étant que nanu, papa na biso ya Lemba a Koufi et puis star na biso ya Moga #1 Quadra Kora Olomide grand frère à quartier sur la Lemba donc un matin attaqué normal mais papa qui a sa cola qui peut son âme donc matin l'équipe n'a bien monté l'équipe bien quoi. Merci beaucoup pour la présence d'Abino, merci. Merci, ok, merci. Didier, merci beaucoup. Didier Nzongo, bonsoir. Bon. Moi, maman pour na grand frère na yo bien na yo na kati ya Kinshasa. Tokundi papa né na Paris mais azala quitté. Un petit mot de réconfort s'il vous plaît. Donc merci vraiment à ta question son excellence Didier Nzongo. Lelo pena to rendre dernier hommage ya papa na biso Charles Agwepa. Papa oyo abota vienanga John Joniko. Papa Charles Agwepa oyo abota Kulutunanga Kofi Olomide, l'artiste et musicien. En plus, l'artiste patron, les patrons des artistes musiciens de la RDC, DJ Quadra Koraman Kofi Olomide. Toi assistant qui n'a matanga, toi assistant qui n'a église, toi assistant qui n'a cimetière, toi kosu qui sa na salle. Que son âme, ya papa Nabiso, Charles Agwepa se repose en paix. Merci. Merci Didier Nzongo. Moi, moment pour la site Nabiso www.panzasangoyakongo.com. Il y a Edino Image et puis petit on a au blanc la fiancée.
Donc merci vraiment petite sœur Nanga blanc blanc la Beyoncé na www.panzasangoyakongo.com. Ya yemeye les bossés, les patrons, les grands réalisateurs et dit nos images Kodo qui s'engage parce que et dit nos images ce Kodo qui s'engage www.panzasangoyakongo.com et kokende na kibokolo après et kosenga petit sœur nabiso blanc blanc azanga musala. Je salue tout le monde. Mes condoléances de la part Yaidolo par rapport na famille Yakulu Tunanga. Attention, DJ Quadra Koraman, les patrons de tous les artistes et musiciens de la RDC. Merci. Merci Dinenzo. Merci Babi émission les Osuka na yemoko mo para leader ya mboka. Allez là, viens na tout le temps. Tous les vendredis avec ta kabanzembo ya viens na toujours. Ah, fidélité l'équipe tout hein. Respect l'équipe tout. Donc bonsoir Ido. Bonsoir Blandino Sako blanc blanc. Na monio Nazaire Sepela Talara buta pembe to bien blanc blanc. Et dino image pendant ça va Congo. Na sepeli boye. Le lobby matozana et semonde to loba matemoni le jour ya mamawa talara vienanga le quadra kufisi o eza cher pour naï papa Charles Agwepa yango moni na loba vraiment de nazalakate mais c'est pas grave. La vie continue, biso tozana biso DJ le quadra petit na leader à Paris yo Oling a petit na leader à Kanga Paris match est bien. Moi-même je témoigne. Merci beaucoup leader Amboka, merci na vient na biso DJ Quadra Koraman, merci na Sandra Kazad Lissasa Souka, merci na tous les Kardashians de Paris parce que balobi ça les Kardashians, les armées des orphelins biso matro, y compris babi présence à Lorette compresseur béret rouge. Merci beaucoup na étage à Souka Charlie Mito. Merci na Minata, merci na Gladys, association des orphelins, les amis des orphelins. Merci na Bibiche Kapika, merci beaucoup na présence na yo pour te soutenir bien na biso quoi. Merci pour balobi que blanc là toujours. Bien, na ko sala ko soutenir. Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio. Les Parisiens yanga motema na pesa. Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nananya Anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, edino image papa, edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Tour du monde. Et dit nos images pendant sango bilili yekola koloba vérité mama lombo makiadi frankwa lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde bakoli moi Panza sango bilili Tuna sa elena ya bien foko sepela dire que ça Gisèle Mandangi hein mais ça que Mandangi toujours en direct donc Mandangi ba sali makambo bien na Kinshasa na Luanda boye bilu to sala masolo to kanga masolo seconde za bongo za que boutique Liliane Mandangi et kangi masolo na Kinshasa o sepelité asa mukili na ye. Bonjour à tout le monde. Masolo Mandangi bandakala depuis et dit no image à yebi bo sepela
bosepela soli mandanga sasa yo aosasa yo ale moto alobaki tozopapa se kopapa bosepela selo on a yebo encourager oaza besoin eloko abengi esala beti tour na kili esala bien moninga azwi sepela voilà veni pozo entre matonge na kasavulu so bika na boyoma wana toboka mingi te potala na boyoma kana kasavulu na ponga bi wana na face un passe imprimerie bomona ML boutique la boutique eka moko ML boutique mandangi bakoti masolongo loso lingi te sa mukina yo moko oboyo sa mukina yo boye boza de cité to invité bino indi donc boya bo sepela boza de cité jalousie ezala te ML ye moko déjà tonda banda masolo kala tolanda ka bayaya nde banda masolo nzama pambola biso vraiment bota loboko en tout cas merci à trop gros bisous à tout le monde masolo kala kamba nzambe na bana na ye donc nzambe la zo sala fo za reconnaissant to pamboli nzambe na nyoso kitoko babi boutique ya moko basala boutique na bango et simba mais mandangi bakoti masolo on devait dire bobongama ML boutique ya moko on a songola bien mais bon lo batte tolobela c'est Simon ton Nzambi ML na ochebe na yoka ngo banda kala comment na nini boutique c'est Simon ton Nzambi boutique boko Elena na bino mabe bino tu boza kitoko na boutique